Nous sommes tous abonnés, nationalement, Mabia Star TV. Et à la maman d'Athé, Pato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angèle Loué, Andima, Mabia Star TV, Chalaketa, nationalement suivi. Mabia Star TV, Chalaketa, nationalement suivi. Le grand collaborateur, Christophe Songo, Nakata Mabia Star TV. Le Kiko Kikondambuta, papa social. Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont tous abonnés, nationalement, Mabia Star TV. Et à la maman d'Athé, Pato Bandima, Mabia Star TV, Zambaba Media. Bonjour, bonsoir, la bande de connaissances tout balandi, Mabia Star TV, babi kole loko, émission na bako Angola. Babi lelo ezali lelo, to senza me merci na bolingo na ye, o asali kengana o to mona biso ba télévision na bino, ticket nzamba lola sala biso bolamo. Aibi kazali mutaliboso, aibi kazali mutasika na kata Mabia Star TV, balobi ezali émission sur bako Angola. Émission bako Angola baka congolais bangolais biso tozali moto moko, j'espère que na lobi eloko. Yo kozali mutaliboso ndeko nanga banda ko aimer vidéo, banda ko partager oko perdre eloko moko te. Babi na kata Mabia Star TV bande ko nanga tozali na assurance maladie et ndeko so Yannick assurance. Oyibe kazali intéressé à assurance maladie, bien assurance à vie, assurance anda ndeko nanga kozanga to benga na numéro de téléphone ezana na kozanga ta ko passer bino numéro ya ndeko so Yannick assurance. Babi na kata Mabia Star TV to sala rasuki no bozongo na boba suki oyo ezali Mabia Star mutu asali suki. Na kata Mabia Star TV ndeko nanga to sala ka analyse to solo makamuzo le kana kata comité subako ya Angola. Balobi lelo bomoninga na zalinga moti na zalina beautiful lady, babi face lady. Na kata Mabia Star TV Yemoko à se présenter. Bonjour ma chérie. Bonjour maman. Ça s'appelle comment nayo? Merci beaucoup. Ce qu'on peut appeler comment nayo et ça absorbe bien. D'accord. Merci beaucoup d'abord pour accepter ngana les canaux émission nayo. Alors nazo pe sambo te na batunyon so baza en direct bisiko zali ozala Angola, ozala Kinshasa, ozala partout ozali en Europe, en Amérique, partout ozali na pe sabino mbote. Ezanga et la sœur Florence Nzouzi qui présente l'émission Parcours et face à la société sur les Parvis TV et les lots naza en direct et pas Mabia Star. Voilà ma chérie, mais donc babi tozana les Parvis TV nakata Mabia Star TV. Babi mosali ensemble. Balobi nakata Mabia Star TV ndona to belera nyon surtout sauf ba kit na ba mesande to bela ngote. J'espère na belo replace wana. Babi lelo mama to ko solana yo etake mosali ensemble. Ndenge tozala raboye batobi ba benga rabiso, ba poser sur ba question de comment ça na problème. Ba jeune fille na problème, ba pesinga li solo et tant que yo mo le belipe ya batu et tant que tellement le bara bien na se plaît ki mingi na partager li solo na yo et tant que maman et tant que mosali ya nzambe. Maman to bani na ba question na biso na zali kara toujours opposer ba question. Ezan de ko mwasi akutanaki na mobile na ye ndeza ka bote ya kabandi min église ke avabo ba nzoto okoki kosala jamais rapport sexuel avant mariage. Ndeko mwasi na ndeko mobali pe atosaki mibeko wana. Mais mwasi azalaki mpe chaud, azosenga mwasi ne bona boya, osenga mobali pardon, mobali normal, abanaki ko boya bino, tita ba robeni biso sima, toki kosala makama papa na mama. Mais ndeko mwasi akomona ke tong babali pe bango, ba passer pe na butu normal. Tant comme na butu mo sa ebisi mobali ki est-ce que moyen zali to ko no pema mobali normal aboyaki abino to sala fête na lembi hôtel moto foot hôtel ezete ozo akaka ndako ndeko mo spena fatigue wana akendaki ndako bavandi après 3 jours
basangana mobali na ye ndenge akaniselaki mobali na ye aza bongo te mobali na ye aza na makasi vraiment te yango ndeko mwasi akondanaki bino basali ya nzambe akondana l'essence nini kalobaki pourquoi basali ya nzambe bozosunga bango te ntango baza na temps ya kifiançailles ya kotunaka état santé ya motu bino ka basali ya nzambe bozokufaka spirituellement mais physiquement basere bazosouffrir na kati ya mabala état ke ye molobi na biso état ke mpe mosali ya nzambe okolobani mpo na ka oyo ndeko mobali abombaki defo na ye me ntango akoti na ndako ya mariage mwasi amoni defo na ye état ke mosali ya nzambe soki oyebango eloko. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une opportunité à Hollanda Bisso. Donc, vous sur Maman Biasta, Alexa Rabatunion, sommes tout na opinion. Et avant toute chose, nous avons fait merci à Bassali Nabignon, Sobisi Kabozali. Et nous avons à travers cette émission, et qu'on peut apporter un plus dans la vie à la jeune fille. Avant tout, comme au balaki avant, tous les cas qui peuvent na séance à fiançailles, et puis tout comme qui peuvent na niveau ya kobala, appelle le tout comme à basi à mabala. Donc, tout ça, un parcours moussou. Alors à travers ta msusu lisolo o ekokipe ko aider ba msusu na avant ba ko tanga ba mariage ekokipe ko fungola bango idée ekokipe ko fungola bango mémoire afin que ba ye ba wapi s'engager et puis quand est-ce qu'il faut faire ou bien comment pourquoi pas na ko sala te pour na sala pour ça très important. Alors à travers lisolo yande qu'on a biso d'abord premièrement et ça li passe pas ça li bosso et ça que oui Mouté mama bezali na sens nini ke mobile ya kokaki afongwa makite pa mwasi na ye. Alors le quoi mobile afongwa mite pa mwasi eza pasi mwasa ye ba ke mobile nanga aza na problème mo bona koko sunga ye. Donc ceux qui par exemple tant ça ko passer le quoi moi ça condamné déjà biso basali na Zambie. Alors j'ai dit en tout cas maman bisiko zali limbisa no basali na Zambie. Problème est la communication aussi entre basali na Zambie na bandimi. Voilà. Na kati ya poto awa bandeko bo supporter ngai lelo na za na kati ya bi staff on a se déchaîner. Voilà, il faut vraiment loko maman. Donc na kati ya poto awa na za ko remarquer loko moko to lingi trop tabou. Tolingi trop tabou na makambo ebele na makambo ko lakisa mwana papa maman lakisa mwana olingi ko bomba trop parce que ça trop spirituel. Voilà. Mais Bible sotali sabiso ke tango Ismaël azaki mwa muke bakendai ko kata ye donc parce que bayeba ki ke faut kata po za mwa mobali na tango tozokolisa bana na kati sanda ko faut ko yeba quand même mwana na ngande ngazokola boy azokola ndeni ni ba maman tozoko permettre te bo banda ko lamkana tango bo kenda ko tala banzoto bana la binote mais yo mo kontant que maman tant que moi na zokola oza koyeba que moi nanga aza bien aza en bonne santé même l'école tout ça mais tant comme déjà partir à 18 ans il faut que tout na rat voilà moi nanga est-ce que Ndeza awa est-ce que benel était les maka oh ben donc maman il y a un problème ce qui est un problème au sali effort en tant que maman toi en tant que papa pour moi n'attend sous akoyo ka soni ko kende pas maman aketa na nzela papa bino papa nde naza awa ande batu baloba kaka pona na salela na ngote mais na yo kaka batu baloba ka faut ete maboye mais yanga izo salate mais poni ne sala bongo est-ce que naza différent na batu mususu donc ezo lamsa déjà curiosité mutoye banzoto na parce que même awa na poto na bekol baza ko tangisa batu likambo sexe eza likambo tabute même na maternelle ba komi ko lakisa bana oh papa po abota yo basala ki boy mwana muke ma ebité mais baza ko lakisa mais pourquoi biso suko bato tozo sambela tozo linga to pakolango tellement mafuta to bomba non le fait le replace bandela. Pourquoi biso bato tozo sambela tozo linga to pakolango mafuta et puis to bomba non et ça qui to côté donc il faut que ça la quand même na liberté ya ko solola na bana surtout ceux qui bana bakoli il faut que solola souci ndeko o aza ko lobake no ba sa na Nzambe basunga kité bandeko na ngai na tango mutu aza ko luka déjà l'étape ya fiançailles ozu mobali po ya ko mema yo like ça est pas pasteur boye bani na nute. Pourquoi nazo le belafo boye banate et ça très important parce que ceux qui oye bani na mobile avant ba conséquences ces ali to kotanga na makomi après mais to solo anano entre nous. Donc il faut boye bana la bino après. Mais problème est ça que tant au côté na mobile oye bina na mobilité moté me bandi ko sepela na mobile wana to moi ça comme ko sepela na mobile wana tant bozo linga bo se mettre en accord il faut vérité ça. Voilà. Maman, il faut vérité ça là parce que ce qui vérité ça c'est comment
oko vivre na moto otikala koyeba bomoi na ete oyebaka vie na ete eza pasi donc il faut vérité ezala alors na kati ya union bato nyonso eloko esangisaka biso ezaka vérité na confiance po toyebani te tobotami na famille moko te towuti place moko te donc tokutani na nzela na balabala na poto mutu na mboka na ye vérité na confiance alors soki tokomi bafiançaille toye koprésente pa pasteur na kati église nyonso tozaka na baenseignement de base na bato baza kokende libala na mutu aza na kati église tozaka na baenseignement de base ya fiançailles ezali na ntango mpe baza koprépare mpo kota libala enseignement ezali mais aujourd'hui na monde Android na monde oyo tozali lelo na monde Instagram na monde TikTok oyo libala ekomi nango buka lelo lamba lelo c'est-à-dire okutana mutu lelo na 12h na 18h bobimi bokomela café na 21h bosali makambo bokoki kosala alors que c'est pas sérieux. Donc, il faut quand même qu'on soit tant d'étapes one est très important. Dans quatre églises, tant qu'on soit présenter pasteur, maman, avant le canal n'est pas pasteur, le canal n'est pas tant sous maman mukandi, ouais kambaka jeunesse, non, en tout cas avec les frères, tous à comme monana. Na lingine informé bino ke ngai na frère wana tokoma komonana loko tokomi komonana awa na poto eza que déjà des personnes ceux qui balobi que non my girlfriend bien ceux qui nani donc c'est comme libala ah non eza libala te eza juste ami donc ceux qui botamboli bien boko bamusika ceux botamboli bien te boko kabwana bino kaka ne bande mais différence wana c'est comme si ezala te maman au moins déjà sœur aza soifa libala frère pe aza soifa libala baye baka ye pa balaka et puis o pa balaka mais bazui tonté ya kolanda enseignement donc na kati fiançailles eza na étape à suivre na kati fiançailles okoyeba mobali est-ce que mobali aza la vérité mobali aza propre mobali aza salité okoyebela ngo na kati fiançailles mais yo o brûler étape au comme une étape déjà église tant aux autres brûler étape église wana au comme déjà une étape ya komona na kana déjà na kati sandaku au comme une étape okenda kolambela au wuti cours na yo poko mata et pas na yo ke ko réviser ba note te olekina ne pas mobile que non nazo mona naza ko se prétendre futur marié donc il faut na ke kolambela mobile nanga oye olambi bokati fiançailles ya wana non et ça toujours ne loko moko ya kolandela donc le compte de quoi rejeter faute et pas ba pasteur est-ce que ndeko wana ba pesa ki bango ba enseignement no mandenga lobi ba pesa bango ba enseignement te car ndinga ba sala nzambo te ya ke non okoye ba sexe avant mariage aussi moi c'était aussi ma mon frère te bango batambola ka na esprit wana non donc na kati église ndeza abapesaka toujours enseignement parce que tant naza fiancé règle na ngani il faut na respecter bordure ni il faut na respecter bande ko boyebi na kati makomi to so le bena toujours to le bena likambo ya virginité c'est très important côté ya bana basi na kati ya bible to za kotala bo permettre ngai na tambola toujours na moi ba makomi na ngai quelque part hein na kati ya bible na mukanda Esther chapitre 2 verset 2 basa kotali sabiso que Esther était belle de visage pas seulement zaki belle de visage et puis azalaki vierge c'est-à-dire exact critère oyo roi asengaki ke boke kolukelanga ba jeune fille yo baza vierge donc garder virginité na yo eza quelque chose de très important et à valeur mais aujourd'hui na monde lelo bato bakomo mona ngo c'est comme si ko sakana kaka donc virginité eza sur na valeur te poni na bomba nzoto na ngati na oba malamu kutu na mimekela na nga mama ozara biloko ozara mungwa pour mimeka te oza mutu bakomeka ote donc il faut que yeba ko garder nzoto na yo il faut que yeba ko prendre vraiment la valeur parce que ce que moi remis pèse valeur te monter peut se valeur azate donc na mukanda Esther chapitre 2 verset 2 na mukanda Apocalypse chapitre 14 verset 14 eza kota lisabiso importance ya virginité aujourd'hui na kati ya société zo la lisabiso virginité physique c'est-à-dire qu'on a médecine et la kisinini mutu mso salobi ke no na frère to sangana raté mais ba kenda kana bango baye ba s'embrasser ba sali si ba komi na niveau mo balimba sala o te to katana no lokwa na to balani te to ko sala te mais et si ba yebi déjà ko s'embrasser et si ba yebi déjà na ko pese ndeko bo sixta ba de ko na biso balata ba biloko hein bo yebi na ko tanga kombo te pona to za quand même na kati ya YouTube ba mususu ba sala lisima bombi liboso te na osalela ngo moko et ça oza vierge te
Mais selon la Bible, virginité est un motema. Nzamba a besoin de muto azala motema ou eza disposé oza obéir na nzambe parce que nzamba loba kike mutu ami batela donc okoki ko sangana mobilité tant que yo obalité pour mutu honora ki mariage eza nzambe mais biso siko na monde na biso ya lelo eza ko permettre maman simba nano otala nano est-ce que eloko ezali to ezate donc yo mekaka nano kaka ndozo changer vitesse na nzoto mobile na asa voiture pour pas changer la vitesse. Donc, conséquence, c'est ça. Nathan, vous avez sa vitesse, toi qui est vitesse, il n'y a pas que euro qui est dans l'autoroute. Tant que vous avez l'autoroute, vitesse, c'est quoi les camarades, c'est quoi qui accéléré, t'es beau tomber. Tant que vous tombez, eux qui sont en besoin. Virginité, ça n'a qu'à ça, mutema oeza ko se soumettre pour ensemble mutema oeza ko honorer ensemble ya ngonde nzamba za ko senga eza o batu bazola kisabiso te eza o physique to médecine ezola kisabiso te parce que eza na batu misusu oyo physiquement basale lo côté même mitema na bango eza somo mais nzamba zoloba nini il faut ko bomba yango pona ye parce que ayebika bongisi mobali ya malamu pona yo abongisi pe mwasi ya malamu pona yo lokwa bande kona biso bateya ki bangote papa na période ya fiançailles eza période moko très important na vie ya couple parce que berrer rebelle zawana berrer rebelle ezalaka wana parce que komona mwasi mususu do tolekisi na biso na période ya fiançailles te mais naza na besoin kaka babalanga mama nde naza esi na bota pe déjà naza mwana na ngai siko na besoin fiançailles wana te mpo na moi déjà na sepe na mobali au display pour basser à lelo maman display donc tango oza akibulelo otalaka mobali bo display omibandi déjà waza pena baguna ngai o vraiment na kolia o sali déjà photoshop na kolia mobali ondeni na kolia bande bo supporter ngai on appelle loko assez déjà nini photoshop wow donc sali mobali no moko déjà photoshop donc nde oza bona kolia ye na façon bon alors que esa bongote eza bongote bande konangai soko ozui fiancé na yo kende na enseignement na enseignement ba koyebisa ke tambola na ko banga nzambe ko permettre te mobala simba yo parce que nyonso ebandaka na ko simba soki lelo la simba kinga na lipeka lobi ba okitisa a soki ba simbinga a lobi kuna ba okitisa na kingo soki ba simbi na kingo zo dépendre na position ni oyo za faiblesse nous ezalaka wana tant mosusu yo moko oyebaka te eza bamama misusu ayeba bisika azaka faible te ya lobaka nga na kweyaka te ndoka nde kaka so basimbe na cheville bwa kwe et voilà mais na kati kuna na tango za fiançailles baza kotalisa ke no chaque partie ya nzoto eza très capital eza nécessaire ko exposer yango te po otia pe moninga na ko ozala occasion de shifter pour na moninga na yo alors l'enseignement wana nde bakoyebiso ke na kati ya fiançailles po boko bana mariage il faut vérité ezali bakoyebiso papa eloko yo sepelaka nango te yango il faut banda koyebisa mwasi soki mwasi akosepela nango andimi bovanda ensemble soki asepe nango te lisumu eza te na ya fiancé olobake papa pasteur mama awa nga na okoka lisusu te na tiki osali lisumu te mais lisumu okoya kosala yango so okoti na kati ya ndako ya libala oke koboya brutalement okosala lisumu parce que okoyokisa moninga pasi nde oyo ekomaka motema mabe donc na kati ya enseignement bakoyebisa oke no nde eza awa lobaka vérité okomona mutu mususu asala sembla parce que objectif eza babalanga voilà po soki ka babalinga na komi mwasi na ye ye akomona akosentir neti aza mutu lokola yo asepe na bolingo na yo donc vérité ezali donc siko eloko ezosala ke na basali na nzambe mingi ba groupe de jeunes na ba réunion de jeunes eza te na poto awa okomona ba jeune bakosangana tant basangani eza kaka no to bima to kende place moko boto ke kolia ba jeune baye basangani kada 10 minutes ka ya prière et puis ba prière ngo isuka kaka notre père kaka suki wana na sima nango bakia na bankolia ba magdote na réunion de jeunes ezaka bisika o balakisaka jeune ndenge nini okoki ko salela ensemble pendant que ozana nous jeunes voilà parce que tant ozana nous fiancé ozana possibilité ya ko salela ensemble no po ozana temps parce que koti na libala tant ekoma muke yo komaka muke moyo obanda kozwa okende kosalela nzambe boyeza te mais osomi kabaki déjà fondement moko boyeza ki déjà katina yo donc kuna nde bakoyebisa ke no lobaka vérité même si oza muto lokuta banda ko apprendre loba vérité
siko bakoyebi so frère soko oza na problème to oza na eloko mobo mwasi oyo soko bende oza kotenir mpo na ye yebisa ye vérité est-ce que mwasi oyo yo mpe soko oza na problème na fiancé nde okoyeba ke mwasi nanga alongola zelo voilà na fiancé nde okoyeba ke mwasi nanga abimala motu tel na fiancé nde okoyeba ke no mobali nanga akokane makambo te siko wana nde okoyeba ke est-ce que nzambe nanga naza na kondima ke tu guéris toute maladie et toute infirmité donc nde naza koaccepte mobali en état oyo nzambe nanga nazotia kondima ke obikiselanga mobali nzambe akosala nini obikisa ye mais siko bino boleki na fiançailles te boleki na moment ya kose parler ba vérité te oyo asali semblant oyo abombi to pasteur tant baye kaka pasteur aujourd'hui aussi bo excuser nga bassin na nzambe aujourd'hui bassin na nzambe comme osala vraiment et comme c'est comme si concurrence baye église ni ne balisaka mingi baye ba église ni bazo balisa aye pa biso mabale ezali okomona bako balisa mwana 20 ans mwana oya 20 ans azwina na enseignement te ayebi biko lamba te papa wana balisi mwana ne yemo kwa yebi ke na kati ya ndako nazala na problème na mwana nanga o ayeba kolamba te ayeba ka kolamba ba spaghetti na ye ayeba ka kolamba comment on appelle ça ayeba ka kolamba ba macaroni na ye et puis akenda McDo mingi yemo kwa lia pe mingi te mais maman ntango za na 20 ans oke ko bala même oya za na 30 ans ayeba olamba te yo siko lingo ke ko bala muto alia kata mususu madesu chaque jour il faut bando lamba ngo siko ko sala ndeni donc l'étape ya fiancé c'est le temps il faut se préparer yo moko spirituellement oza se préparer physiquement oza se préparer financièrement pe oza se préparer parce que bozo linga bosala mariage voilà donc eloko wana nde eza ko échapper na basali na nzambe donc côté wana en tout cas maman limbisa parce que bokenda ki penda na enseignement te soko kutana ki penda na église eza ya solo enseignement malamu balinga bayebisa yo et puis olinga okende ko na lisumu o teto mobali akende ko kosa ote parce que ba papa baza trop ba hypocrite ba papa bolimbisa bolimbisa nga ba papa pe baza ba hypocrite on mona pe abombi moi maladie na ye parce que mobali ayebaka bandeko nanga mobali ye moko mukolo nzoto na ye ayebi ke nzoto nanga we esalaka malamu nzoto esalaka bien te puis ye moko ayebi ke en tout cas faiblesse nanga eutaka awa mais okomona papa ye kwa ayebi ke faiblesse nanga ezawe mais na oyebisa ete tokoya koyeba na kana kati ya mariage comme ça na koyebisa kaka Bible lobi dans le bonheur et dans le pire donc ba pire ngo il faut esala wana ozamutema mabe donc nde nakoki ko répondre na question ya mama wana OK et tant que mosali ya nzambe la fille a tourné une question est-ce que est possible ceux ba kuteni ba fiancé est-ce ba ko meka ba ko meka va pas à la cire que fiancé oyo quand son nez za makasi makamno sozo marcher bien tant que mosali ya nzambe est-ce ça possible ba ko ça avant mariage pas maté albi que c'est parce que montaza si mobali wana obala et quand c'est pas ko na bango. En tout cas, question wana est tellement très délicate. Problème est ça que beaucoup qui comme vente parce que nzambe tant que oza croyant oza kondimela nzambe selon nzamba lobaki okoko coucher tena mobali tant que obali te là sokoto sakanzambe donc moyo mekisa te donc voilà. Question wana okoza la réponse te pourquoi parce que natango ozo meka mobali bandeko rapport sexuel ememelaka biso bonheur ememelaka biso pe malheur na kati ya rapport sexuel oza ko échanger mutu besprit soko okutani na muntu azandoki bandeko semence kindoki kokota kati na yo soki na médecine baza kotalisa ke batu mibale soki baserenir baza ko échanger confiance à partir ya moto na biso soki hypothalamus soki hypothalamus c'est quoi encore hypothalamus oyo esalaka ekordonaka babiloko nzoto bango baza komona ke soki bato basangani basali échange wana ekomaka attachement moko boye ndenge moko pe bible eza kopekisa pourquoi parce que soki osatache pa moto oyeba soki prendre décision te okoyeba te kaza mabe soki okouche déjà na mobali okomi olote na bandoto même soki nzambe apekisi yo okoyoka ngo lisusu te okoloba kaka nzambe ona lotaki na ndoto ezalaki te eza bilengi na oyokaki avant voilà donc à partir ya bilengi avant okomi ko différencier surtout ceux qui mutu déjà oyebi 3 4 5 mibale to papa moko esa akutana déjà 4 5 église aleka leka bango
akomi na comparaison makasi surtout point wana akomi na comparaison akobanda koloba ke oyo na meka ye nanu soki aza gu nini papa aza apple okomeka gu est-ce que aza orange okeke komeka ke gu ya lilala na gu ya apple ekokani te bandeko to aza pizza ou bien okomi repas ya non bandeko il faut tout quand même tozala sérieux nzambe alobi ke mwasi na mobali mariage eza bene moto asalaki mariage eza nzambe mais soki orespecte principe obali mwasi bosali dot papa yaka kosakana ne ndenge olingi na molai na mokuse na ndenge nyonso olingi parce que akomi ya yo mais siko soko obali te soko oza na crainte ya nzambe kosala eloko te mon frère ma sœur batela nzoto jeune fille place ozoyokanga batela nzoto no parce que oza na motu ya monene liboso ya nzambe batela nzoto na yo komeka te ke notomi mekela na biso avant te omeka nini biloko akolia nazo répéter eza biloko akolia te okomeka mungwa eza pe sukali te okomeka eske sukali ezwi to ezwi te bandeko mutu na guna ye oyo nzamba tia ye donc sikoyo oyo komeka oyo akozala même goûter sikoyo kozala confuse na mutu koyeba kopona mwasi nini poso le cas déjà ebele et puis mokolo nzamba kopesa mwasi vino obando yo ko goûter voilà parce que so mekaki déjà malamu ole biloko oyo yebi te bapesi biloko na sani obandi kolia oko créer guna omoko na munoko olobaki oyo eza guna ngai mais aussi ko yo olia nanu te obanda ko sa différence ndeni et ça passe alors s'il vous plaît kobanda rapport sexuel avant le mariage et ça NON kosala yango te maman kosala yango te papa pona honneur ya nzambe na yo pona ko éviter physiquement éviter maladie voilà kokanisa te ke frère nda ye kosambela bongo ana maladie te maladie koma makanelongi te kokanisa te ke ma sœur wana nde aza trop spirituel molimo yembaka lokwa angelou l'apparence bible ezoloba apparence eza ekosaka même la grâce aussi grâce pe kokokosa yo mais kokanisa te ke ndenge aza bongo aza na maladie te à cause de la zana maladie mais compte tenu ozomone aza kitoko nga kaka na bima ebele babebisa ba vie na bango kaka na rapport ya 5 minutes voilà ebele babebisa ba asele lo wa mitu mkie nzamba ebi pourquoi ebele babebisa ba venir na bango kaka na eloko 5 minutes eloko tamsu solinga ko zongo na 2 jours oki ko zongo na 3 années kaka erreur moko salaki. Et naza ko profiter aussi ko s'adresser na bato tamsusu ba sabiza na bango involontairement balinga kité ba msusu ba violer bango bande ko nangai bo se gena kate boyo ka capacité notre Dieu aza capable ya ko réparer blessure intérieure nzambo tozana ya ko ki ko restaurer parce que muto sala nzoto ezali nzambe voilà nzambe soko pese confiance akopesa yo a changer appareil na yo et comme appareil asika soki po salaka vie oye koyeba nzambe na sima ya vie na yo so sali ko regretter te mikabaka ke pa na nzambe lobaki nzambe briser nga changer nga restaurer vie nanga nzamba ko changer donc na ngina fongola vraiment parenthèse wana parce que za bande ko na biso ya basi o baza ko leka na ba moment wana baza ko violer bango na kati ya banda ko même na ba poto a epesa bango ba dégoût nga na ko bala te parce que ba violanga te quel que soit bon soko se confier pas nzambe nzamba ko restaurer ako guérir blessure intérieure wana nzamba ko pesa yo nzoto asika nzamba ko pesa image asika nzamba ko ki ko changer même nzoto no wana po izonga ndenge ezalaki avant kutu yo botama ako sala yango donc c'est juste que o se confier pas nzambe et puis nzambe ako sala. Merci beaucoup maman na zonga na le mot lobi ake. Et c'est très dangereux à ba jeune fille à cause la rapport avant mariage. Ba jeune fille musu bo mona OK. Non. On est attend bino o zabile qu'il est bon ben on est voilà qui bile c'est bo comprendre na ça na nzela une voilà. Ce que ça va te que eza risque. Yo mo la avantage na ngonde eza wana na meki tonton oyo azabi ava bala na sûr. Spirituellement osuna be esprit. Physiquement pe ya malade ezali. En plus yozo mona moke ndego bimina garçon ke garçon na obala yo tam super obala ote mi pe ba bimina ba pe bon bande ko basi bon ndanga ba jeune fille na biso to lingi no mingi mi ba bala ba ote mi ba tumususu sko ke ne imagine obimina tonto kingani
Et simite aucun masona toto qui ngane simite aucun na 5 mibali. C'est ça. Si quand on mobile muso zo bala yo, quand son nene pas ma tete on te ma créer mibali bande ko nga quand son mibali so za ndenge mo teza différent. Nzamba ebi. Yo si ko mona ke mobile vie na yo, quand son neza normal. Yo sko au passé déjà ba maman bo, l'équipe de ba so minene. Au comme ce que ton mobile na o bala yo comme ke yo mobile na so zo fa na ozo mpepe. Ni na okali solo chef mo mobile zo fa na ozo mpepe. So mobile ko so inti elo on e bimi na nzoto na nga. Nous sommes les conséquences ya kotambola maison par maison na benga ango. Moni ezala malamu mi ba chef bo otala biso. Linga ozala okanga motema. To boyite na moment ombo mokili na vitesse. Makayebele toni mais et pas ensemble tout est possible. Ce qu'on sait dans ensemble bi que Saint-Esprit le on a posa nzoto kati na bande ko na Saint-Esprit ko longola yo. Ti mukolo robala. Avantage ngé ezala nini? Pa mate mam nanga ta okuta mobali ma mbalo na zala mukaso ngomni na zala so muke. Tellement que omeka ngote borofana neka ti mkoleza koya. Des avantages ngé ezala nini omeki mo nozo tono ba ke nazo tonda te. O mo na obile kwa bilie. Bible akuto tenga ngo bana tongo chipo kwa te. Mais loko ngo fana ngo bana tongo chipo kwa. J'espère na be loko. O mo na ke ozo risquer vie moko boy na parcours na yo ça le savoir. Si quand on te tuni question oui bo poser une question ba ki non tozala mosala nzambe na kosoa na ye ye aswa na bino. Bino mo yoki mama le bike eza NA. Donc état que ba na nzambe okoko sala rapport te avant mariage. Pas maté ba conséquences na wezali. C'est ça. Si ko ba tonto ba bomba mami na nga. Omoni ke azavu maka songone eza a hotel matin. Mona do ko sa sœur parce que ba sœur musu ba njunu bazé. Non ma sœur à tout ni frère ni aux ma casse frère bindo na ça ma casse tout ça non toi que frère au mona kone ke kaso mona eza ngwa hotel matin mais angazo ka ba engagement na ya kozwa mwana ba église mona pe na église musupo mwa ba ni ba enseignement akangi pour mutema tina ndaka mariage mina ndaka mariage ngo ayo mona ke ndenge mobala roye bisaye pe atemo na crainte nzambe eza bongote C'est ça. suka akuté na problème wana la fille lobi ya zo kokate pa maté mobala a kosa ki balanda ki ba enseignement ba omi balé ya to saki mibe ko nzambe mais yo mona ke mobali ka sonzo tele maté alobi ki avana libala nte pa maté azo mona eloko mo zo marché te et tant que mosala nzambe robisa jeune fille apesa nga lisolo plus ozali na siko la nanga oyebisi nini a continuer na garçon wana malgré ta kosa ki bien asala nini et tant que maman et tant que mosala nzambe. Merci beaucoup maman pour la question. Avant toute chose, nous avons un problème de virginité parce qu'il y a un monde des gens qui ont surtout comme la question. Alors, dans la Bible, il y a 3 raisons où Nzambe alukakato se préserver avant mariage. Raison liboso na komaki awa eza na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 à 20. Soko tangi makomi na Nzambe parce que là tant ezamke ce qui te bando tanga nyonso okomona ke tant ekokokate. Mais kuna Bible zo yebisa biso nini bandeko que nous sommes en Christ. Ce qui toza en Christ elingi kolobake Jésus Christ nous a arrachés, rachetés par sa vie. Donc nde toza awa soki tokoti pa na Christ ya pesi bon moyena ye po na biso. Lokwa pesi bon moyena ye po na biso tokomi ko dépendre nde et pas Christ. Voilà. Alors lokwa tozo dépendre pas na Christ il faut obéir et pas na ye. Alors il y a lobby que ko sala mariage, ko sala rapport sexuel te avant mariage. Wana raison il y a liboso. Il y a mi bala ye koloba boy. Et ça pour un problème spirituel parce que les physiques na biso ezala conditionné par les spirituels bato ebele baye bakate makambo nyonso toza ko vivre na libanda e bandana na kati soki kati na yo eza propre libanda no ekozala propre mais soki kati na yo eza salité libanda même so bakisi ba fond de teint ba make-up papa otie bolati bilamba cher ekozala salité. Alors les spirituels est affecté à les physiques. Du point de vue côté spirituel wana na mukanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 14 soko tangi makomi na Nzambe naza kozongiselo kaka tanga makomi okoye okopesa nga raison. On comprendre que c'est très important, il faut qu'on garde nzoto no mwasi. Il faut qu'on garde nzoto no mobali. Kopesa nzoto no na mwasi nyonso te. Mwasi nyonso za mwasi ko mekate. Voilà. Mobali nyonso za mobali akomekate akobebiselo bon. Alors soko tangi na mukanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 14 okomona kuna Nzamba zo yebisa il faut to lutter contre ba désir.
parce que ba désir o tozana ngo na kati na biso eza vraiment pasi soko yebi ko se contrôler te eza pasi parce que okobanda ko sala ka lelo posa na nge tindinga na ke kobima na ex nanga mais oza mo salibala popo se tindio ozo kokate ex nanga ndependa ye penda mutu akomisaka nga babisika moko boye batomokili babengi yango 7e ciel na yebi te soki ezala wapi mais tozaka na moko tozoyeba alors sikoyo lokwa bango bakomaka kuna na ba 7e ciel to na 21e to na 40e de ciel wana bango bayebi mais ozomona lokwa oza na contrôle ya nzoto na ote okosala di n'importe quoi voilà okofungola porte na munguna et tant ko banda ko échanger sikoyo besprit na batu wana conséquence ekozala nini vie na yo ekobeba ba misusu lelo babala bakoma na ba problème ba mari voilà ba misusu lelo babala bakoka ko satisfaire ba cité liboso azalaki na ye bien mais tellement le spirituel na ye ezalaki bien te yangwana esani e affaiblir ye et mususu pe ezalaka pe ba yaya ba mibali balingi komisala bango moko trop au fait ozo misala la kayo moko ça va mona ba problème bande ko conséquences ezali na vaseline c'est na biso awaza ce qui zawadi donc ça awazi ce qui zawadi donc comme un problème okomona papa maman aza koloba ke no maman loko aza ko satisfaire ngate ngamo kutuna misala na nga biloko na nga ya dada oui obeta ka dada obeta qu'est-ce que yebi que ça na conséquence parce que tango koluga au servir mutu bien et ça latin voilà pour ce message déjà na liboko makasi ya liboko na makasi ya nzoto ekokanite alors s'il vous plaît papa ko sala yango te les spirituels eza ko déconseiller ko sala yangote pona ko beyer na Nzambe. Et le troisième point na biso eza na raison liée na mystère ya libala. Bande konanga na mukanda ya Ephésiens chapitre 5 verset 31-32 Bible eza koloba kende kotanga oko comprendre. Tango kotanga makomi na Nzambe okomona eza ko yebisa yo ekeno eza vraiment interdit. Eza vraiment interdit. Ko sangisa nzoto na n'importe qui. Parce que libala eza mystère. Kosangana pena mobali eza mystère. Bande konana koki ko définir sentiment obiso to yokaka. Pour mutu asala ki libala yemo konsambe eza mystère. Ce que pour comprendre mystère wana marcher na kati obéissance Nzambe nde ko comprendre que non nde naza awa na ko pesa nzoto na ngana n'importe qui. Voilà. Na kozwa maladie ebele bazwa maladie sida atikala koyeba te ozwango kaka jour moko meki voilà mususu pas zuizemi mama kaya jour moko mususu azotuna eske mutu pe zemi ezwa mara jour moko ekotaka jour moko et puis jour wango tamuso ozaki ya kotelema mais koti nango donc équipé en plus ba masumo bongo ezaka poli eza ba masumo eza teti eza lokwa ba masumo impudicité lisumo wana eza tellement teti eko kangelo bisika nyonso ozali ko respecter te oza pasteur oza diacre oza eza na impolitesse akosakana te mususu na kati ya toilette mais zemi koti pas seulement zemi koti maladie koti voilà ba misusu balongola bango ba matrice na kati ebeba ba matrice poli parce que okushaka na mutu mo watikela ka semence moko ya mabe na sima nango ebandi ko peso ba maladie ba infection okene hôpital bo balongolo biloko nsoto donc le quoi mariage est un mystère. Voilà pourquoi Nzambe aboya alobi zela. Soki ndo bali papa sala ndengo lingi. Soko moni pe 24h/24. Senga ka Nzambe makasi apeso makasi. Mena ndenga poto awo ogoke de sala na tongo ogoyeba ko batela nzoto parce que okopesa mama bilo nyonso kolia na jour moko te. Il faut bombela lundi, obombele pe mardi, po pese nyonso mukolo moko. Jeudi vendredi a oliate. Nde to sa ko satisfaire minoro na biso nde pe tout faire to satisfaire ba désir. Na moto aza marié. Na sa ko préciser na moto aza marié, ndenge moko za même désir nde to zolia et ça peut même désir pe na kuna pe ça pe na besoin ekola. Po yango ekola ka pe elingaka bo eza bilei nango. Donc wana Nzambe moto autorisa yango lisumu izate. Mais ceux qui osali yango en dehors à mariage wana omemi na yo lisumu voilà. Il y a ofélé. Il y a ofélé. Donc par rapport à la question il y a maman Nabiso
ndenge apozaki question olobaki kutu ezalaki susi nini so bakoki kosala na bango mpo ateste mobali tete lwana déjà na répondaki na yebisaki mama komeka te komeka kosala te donc par rapport à ça nde nakoki kolobaki bandeko ntango bible eza kointerdire makambo ya kosanga na nzoto eza très important eza kaka mpona bato babali te meme baoyo bazobala na kati ekobo nalobelaki yango na ebandeli eza problème ya motema parce que motema oyo eza disposé mpa na nzambe nzambe aza kointerdire relation sexuelle avant le mariage et puis aza kointerdire mpe nani polygamie alingi monogamie c'est-à-dire ozala na mwasi na yo moko osala badésir na yo epa mwasi na yo wana badésir na yo ezala tourner vers epa mwasi na yo eza te ke osatisfaire oyo okolemba okoka mpe kosatisfaire bango nyonso ndenge moko te donc likambo ya vraiment ya kosala rapport sexuel avant le mariage eza malamu te kokende mpe komeka mobali te lokwa naza nzunzu nameka ye kaka natala nanu soki ezosala te komeka yango te eza biloko même na kati so te moni ba jeune fille muso olobaki non spirituellement muso parce que mutu asambelaka na yebi ye parce que na yo testé te muso bakete ne eza na obimaneka na babenga boti mais so boti bo comprendre pas na ça voilà ce que le monde azo annoncer jeune fille muso talanga mona eloko na boti mo olata toza ba témoignage ebele olata ko pe ko kimo po na nzoto olati make osisi makambo na nzoto na monseli toza ba témoignage ebele ba fi ba yebisanga omona bino mbana condom boba osutuka boy kondo bekima comme nous ne côté na après deux jours mo na ebimi ko so siko yo sana spirituellement ko to banga no nzambe te physiquement ke mo bana na sida mo to ko ma victime après de bozo boulongo ke ndenge zana sexe za la bien oui nazo informer sexe za bien na ba babala pas ma te bible le bien te ça mala mi ba mari ba salango et ça biblique yo sikoyo mona yango bien elengi pamba te mami mo ba jeune fille musu bazo separa yango ebi kaza libanda na ndo ba libala te aosala yango lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi o mona yango za bien oui eza bien mais elo nazo yebisa yo mo so ko tanda libala mo espérance ozala yango ta musu na semaine mo osala une fois mais deux fois parce que na bisto zala ngona misala ko tele mama jeune fille zala o kokate o ngaso na bana banosala o 4 fois 5 fois na ebite so basa bana bazala susa mami o sali lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi netinga na sala ngo tele lundi mardi vendredi 5 jours o kokate eza ba jour parce que o moni ke ozo occuper na makambo ebele o komi ko sala calculer on a sala mais te ke basa mabala tozo obligé ya ko sala yango donc bino ba jeune fille otunenga question na si boyo kineti mama alobi eza mana mingi boke pe bakam na bino bota courage mami moi na église alelo ba enseignement zo na ngote ba seme komi kaka seme bo pesa action de grâce église to bongisa wa ba enseignement komi kola yango ba enseignement maki ya offense ba jeune fille ya kotalisa bango église so ba zo sala mais la plus église ba zo sala te ba fi mususu omona akozwa raison mais ma fille muso koza ke azup enseignement mais akosa ni makambo mais ça c'est que ba sala nza ba libérer parole bana maile pe ba osani ba osala ne tozo lo ba boye ko sala rapport avant mariage mabe ba jeune fille be bozo na biso ça biblique mais tant que pas non na no Google et pas tant mo na no Google bo beta non eza mabe te za bien pour la santé pas la santé voilà quand on le pour la santé santé ngani maman na profiter pe na lobelo comme on na ndingo utoloba surtout na bandeko na biso ya basi to ya mibali nde mama utoloba kino na sa ko se protéger na préservatif mama tenga na za ko zwa ba pilule na ngai lokwa na omela ba pilule na ngai eza na ngo problème te mususu lobi tenga ba tubanga déjà loko yo ya kokota dans zemi ekota te poso ke ekoti ekutane loko ekota te donc o bange loko te to ko meka na biso avant le mariage. Mon frère, ma soeur, ozo sala ngo pona yo moko te. Ozo sala ngo pona nzambe na yo. Bato bakomona ote. Famille komona ote. Biso pe to komona yo te. Mais oza kosuye conscience na yo. Muto Bible solo bake. Ceux qui conscience na yo komi ko peser sur yo, oza na problème. Zala no na problème. na muto mokili nzamba kote la. Sikoso oza na problème na nzambe. Na kote la yo. Donc tant que ça qu'on respecte Nzambe, que lukato sala makambo dehors à volonté ya Nzambe, Nzambe ba force ka été.
kokanisa te ke non soki na meli na nga pona ka koboya zemi lokwa pasteur na biso asambelaka nde soki tokutani na ende balobaka ba milimu mabe ekota te mama mutu mususu akozala zo sambela mais sur ce place à wuta aza bien délivré te aza na milimu Bible solo ba ke fuyez devant l'impudicité et ça na lisumu moko te o Bible solo ba ke kima mama kima pasteur kima kolobate ke non soki na meki lelo na mama o église lobi nango ba okanganga te papa lisumu nyonso ebandaka moko les débits ezalaka moko okoloba pe ke no na kosanga bolimbisi parce que eza na basa na nzambe bongo badiacre bafrère oyo bayembaka masere tokutana biso kaka tobeta ngo tosilisa kaka tofukama kaka tosenga nzambe bolimbisi lundi bokutanaki bosengaki nzambe bolimbisi samedi bokutanaki bosengi nzambe bolimbisi semaine ezoya wana bosenga lisu bolimbisi te po bomoni yango ekomi bomesana mais conséquence nango eza nini nde mama utakoloba ndenge ozosala libanda ozobeta 5-6 wana mais ntango okoma na ndako ta mosusu nzambe apesi yo makasi ya mobali wana ezosuka kaka na moko okosala nini okoma kovandi na libala ozolela donc omipesi mpasi yo moko likolo kowelela alors mpona otombe na berere wana te yango biso awa toye juste kointerpele kobendo matoye yaya kokaba nzoto na yo te mipesa valeur papa kokaba nzoto te mipesa valeur pasteur kokitisa bilamba na yo te likolo ya bandimi mipesa valeur parce que soki opesi valeur nzambe akodefendre kaka yo même si oza pasteur célibataire keno nabima déjà na ser oyo parce que dernièrement nauta kobeta lisolo ya pasteur asentaki 4 asente 4 na ndeni mpo azoya kokosa bango akosi oyo akosi oyo lokwa basere baza na besoin libala epe bayebi ke pasteur aza célibataire tolala kaka oyo azwaki zemi oyo azwi zemi oyo azwi zemi même pasteur akoki mpe kodétruire vie na yo pasteur aza nzambe te pasteur aza na motu na makila la Bible nous dit que Élie avait même nature que nous soki Élie akitisaki moto na likolo belingi koloba ke no nzambe oza na ye capable akopesa makasi ya korésister na badésir akopesa makasi parce que l'esprit oyo ezala kati na yo mokanda ya Galate ezoloba ezala esprit impudicité te immoralité te mais ezala l'esprit poussé par le Saint-Esprit ba don e kozala kati na yo donc ba grâce kozala na amour kozala na patience parce que na kati ya bolingo eza patience ezali zela oya yo tango kokoma okolia yango na mesa. Merci beaucoup bandeko nanga to comme na sauver à la fin na éviter maman onwe lo banini ozolo ba tellement loko na sepe na simba la mama to repasser sur émission ya ba maman do ba sali ya nzambe au monde ba do négliger ndako mabala oh non na zone occupation na église na osala beauté on ezala ya ezama notable on a ba to loba mais to loba na ba code mais to yo ka soni te to loba pa mate so to zo ka soni bana be ba sere bele ba zo ke yo ka libanda ko biso na église quand de maman autour ba ake to le ki donc on a ba ka ba sala nzebo comme trop spirituel ko de ka ku nzambe moko nzambe mo abitenga pe nazala ki boye te makamsa ba koloba mais biso na église makameli to mo bomba yo moni ba sala nzambe mingi yo moni bana nzambe mingi to zo dinda en plus yo moni mabala mingi biso ba chrétien ezo kufa ke ba pagan yo mona mpagano di bale vandi pourquoi ka biso bana nzambe mabala ezo kufa eza ba négligence biso mo to zo sala ndaka mabala wana si to resona ngomba la semana mama na biso na bito so ko loba ndenge nini na émission na biso bioza na un mois ko loba na muto linga ko pese mboti na kata mabi ya Star TV na muto linga. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que yamba kinga na kata bi Star. Merci beaucoup na bandeko nyonso ba ko opportunité ya Rolanda biso. Alors à toi mon amour na yebisa ko toujours tu es mon héros en nombre parce que on azali bandeko eza fruit ya mobali eza batebele badranga ba yebisanga ce qui nzamba pesinga mwasi lokola yo wana na bando sumu kalisusu te bandeko pona koma ona salelo parce qu'il y avait un homme wa bandai kolandela wa bandai donc abandai kolona azoya ko rosé jusqu'à ce que mbume botama ozali. Alors mon chéri là tu es je te dis toujours que na lingaka yo et surtout mingi kubanga nzambe. O baso basala nzo balinga bibali tuzoka ba eloka bibia boyaki mwa lobi awa. Donc na lingaka yo ayebi yango. Alors je te dis toujours prends soin de toi hein. Maman Florence alaka vraiment wana pour la mobile nembana naye. Alors là vous êtes mes enfants, je vous dis je vous aime beaucoup. Alors le koto na kati bi Star nazo pesa mbote na ba semeki na nyonso bazana kati à Londres parce que tout ça na Londres en direct à Londres. Donc maman alongwe souhaite ti aye po ya
kota na kati ya bi ya star donc lokwa na ye le kolo et pas mukolo eloko fona lobaka eloko donc naza kopesa ka mbote na basemeki na nga nyonso o baza na kati ya Londres awa el professeur papa na biso papa Cyril naza kopesa mbote mama bibi naza kopesa mbote naza kopesa mbote na famille Masamba nyonso mobimba bisika bozali awa na kati ya Londres naza kopesa mbote na bandeko na nga naza ba famille belé baza awa na kati ya Londres na kopesa bino mbote donc balasima boko retrouver nga lisusu chez mama bia soko za besoin ko contacter nga ko hésiter te naza sur Facebook naza sur Les Parvis TV et Fata TV donc soko tina Instagram na ngai o ko contacter nga na kuzala wana soko ko tipe na Facebook ko tikelinga message ko hésiter te na kuzala wana na ko répondre à part musala donc naza ka wana na répondre. Merci beaucoup ma chérie balobi oyebi ke asepe la mama biso ndenga lobi eloko numéro de téléphone eza ko contacter biso oza na sujet moko boye oza na question moko bité mama lobaki bien bo passer l'émission kata mabi sa na kata mabi Star TV azali wana pona comité na biso ba ko angola tala ba comité so ba ko angola ba ndeko na za ba congolais ba ngolais ba congolais nga biso tozali moto moko ko ka son déjà ni fi poser problème na yo poser problème bozo aka occasion te ka okia na Google te o taper non ba vrai Google ba ngoyo ba sali ensemble ako orienter yo eloko eza bo sala bo tala vie na ondenge komi likolo ya Google beta Google bazo ka zemi ndeno ke Google tala mwana ndenga bimi mwana yo bima longa Google mwana ke belonga YouTube mwana ke belonga Facebook non se tolanga ba dégara ndanga mabala j'espère na no beloko merci beaucoup ba ndeko landinga ba bibo s'abonner massivement na chama Mabia Star TV bokozala jamais dessus merci beaucoup papa bye. Abonnez-vous massivement Mabia Star TV. Ya biso sika ngoye. Bo mona ba Star tu boningaka. Nga monona za. Ba fana ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Ya ngona ya bino na koka sentiment. Ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika biya ngalaringi ya mani ya kami kopesa nga pasadi wa.